makambo wana eyokani na ba relation na ye omoni place yo bomela ye eza belle vie te eza pe bata belle vie te bino ba ke faute eza ya belle vie faute eza ya belle vie ya nini yo barezi kuni makutubuka oza nini na forme ya mobali oza nini na forme ya mwasi oza forme nini balagisa biso to mona butaka bwa no wana butaka lokwa biki yo barezi ya mwasi bomanga ye abi yo barezi yaka boye penza on dirait baboye eza munene te baboye yo barezi oye do mona butaka bwa no wana tala lokwa biki yo barezi oya kofungula mpanga na yo kende kolela na lokoso no kende tu manges partout comme un chat yo barezi yo gaitana na simbi yo te na simbo sima yo ale ozoya kofungula mbanga no pe olobi ke bata belle vie batu bazongisi mama Adiana souci ya mwana ye bake kotimola epota ebongo Gabriel asala ba video asala ba émission po ekoma tina yo soki ozoyeba valeur ya makangu na yo soki ozoyeba valeur ya biteko azala kobetela yo fo pekisa nde mama na yo po biteko wana okobosanaka yango te koya bosanaka moto azokisi ye na zamba te wapi moye na bosana bayemba yango bayemba yango eyembama koya bosanaka moto azokisi ye na zamba te ndenge mona yo Gaëtan okobosana biteko oyo nani abanda kobetelo te okobosana bakamulango oyo Diana aza kobetelo te. Donc il faut d'abord commencer par la racine pivotante. Racine pivotante c'est ça racine oyo esimbaka nzete eza racine secondaire oyo esalaka nzete telema. Donc c'est ta mère, c'est ta daronne, il faut la calmer. So calmer daronne no te yaya banalise bandosala kaka po mama na wa banolobaka biloba po yako azamuta biloba po yako comme c'était si on l'a traduit à la justice donc il faut qu'elle ne répondre à l'invitation ma PC la justice à Congo boma pelikamelo qui t'a compliqué mama tumba futaka ici kibula mbongo a rodeye ba comment la lié à rod yaya mama Pampers yo mo yebi o raisa mona kuna kimayo okomi ko loba ko yina ye ko silika koloba pe likama te ti oya ko yebisa muto yo yebisa ka yo yebi okamo ndenge komi ebimi pa na ngai yo musana ko futa mibali mbongo po ba rodeo yango moni mbongo nyonso zo na kinga kato sala nango eloko te ya Gabi ozwa mbongo na kinga kato sala nango eloko te yo Gabriel lelo barezi aza matama lokwa kapumu boyebi kapumu matama ke ya barezi sa lokola omani pompe o batongolela ana kisasa za rouge boye wana po ezala ka rouge na ete so problème c'est ça là pompe o batongolela ne matama barezi za barezi oza matama lokwa mutana zemi bana 4 na libumu yo barezi oya ko vanda tu ouvres ta grande gueule ta bouche là azo sengela ye lisungi obomi mutuna yo okobelisi maladi et puis oyo kosengele SOS pona koya ko boma endisi batbayeba teke yo muto so bomisa ye ya ba lembo zela na bwaka no base ya lelo likambo eza base plus mupende oko sentir lilwa ya ko finga bat yo tanda sa la sabatuti ba mona genwa munene boya mwana mulube sanga mukuwa oko kalikambo yo Diana Makila akba famille boyo ke Diana Makila akoka ko surmonter te akoka na ete sana ngo bino mo ebika Diana ndazalaka Diana théâtre mtendo lo bisena boya ko vanda yo vandiawa azo ochaka mnoko boye azo ningsaka misu ya mikie wana ndenga zalaka tala de longue jambe tala mupende Gabriel aboma mwana yo oboma mwana na Gabriel c'est mkolo makasi. Malgré mwana na yo mais avec des mobali alingi pe mwasi pe ba sali pe bolingo pe na mwasi pe ke normal. Ozaki na droit yo lo ko chatouer muninga te. Ozaki na droit yo cha muninga ma lete yo sele be venir te. Bino nyonso ba se yo ndengti yo Gabriel. Ndengo no sa ba kindumba na yo. Ozaki pe na mibali na omoko boyo kolinga pe teke mutabe biselo cop na yo. Ndenge pe Diana pa azalaki ata lingana na mwana na ome azalaki pe na mobali na ye moko boye pe oyo azali kotalela pe esika azwelaka esika pa azwelaka kwanga
Est-ce que je la rappelle pas na lipa? Est-ce que je la rappelle pas na mbonga minerval? Siko yo, oyo ko bébé c'est la muninga makambu na ye, pona ko ko finge na TV ke abima na mwana na yo. Côté yo bandai ko boma Diana yango wana. Diana ko yo karamute. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère, Bokozwa, analyse Oyo, bonjour na la grande famille Libota, bonjour na Madame Belvi Kondi, la patronne, notre manganaise de l'écriture, diamant de l'écriture, coltan de l'écriture, bonjour, 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 bonjour à notre papa, notre papouche, notre papa, biso to rana papa, biso papa za, biso pena papa zalaka, bonjour na baye, nyonso o bomesana kolanda ngai bonjour na pe na yo na mutu ozwi libaku mbala liboso ya kolanda ngai na etandorike na yo bonjour je vous aime beaucoup na elabino ndeti na kufa sambino mobulu sabino matata bogumela na ngwende na bino vraiment merci beaucoup na ba nyonso bolandanga merci beaucoup na mona ba commentaire na bino merci beaucoup na ba nyonso o bopesa ngai confiance na pesa bino merci et na lobi susu. Un grand bonjour spécial à ma maman chérie, maman Edith Nian de mon cœur, je t'aime comme ça. Oumela maman, nantinga mingi, oumela makande na lobake, ezana balance o na rochate pona na pesé bolingo o na pesa et na yoto bolingo na linga yo maman Edith Nian depuis Hollande na pesio ba gros bisous. Est-ce que vous allez nzamba batela ngayo abombela ngayo encore longtemps pona na posa no makasi. Je t'aime bien maman. Bonjour aussi na maman Brigitte Koufi depuis Londres, bah, gros bisous na yo. Ma copine chérie, la grande soldate, moi ça m'a cassé. Bambo tenu belé, maman Brigitte Koufi. Et puis maman Isabelle na Creil. Maman Isabelle na Creil, maman Isabelle Matondo na Creil. Maman na Jemima. Depuis la Creil, na pesio bambo te belé kuna. Bah, bonjour et belé na ba nyonso o balingara biso. Ba ope ozili bakuma ya kolanda ngai pona mukola lelo na pesio bambote no pe ba gros bisous na yo na lingi bino mingi pe yo muto ye po kota na kata chaîne nga po finga nga na pesio ba gros bisous na yo pe na ndengo yo ko finga nga po otali ngai yango moni na tuna kabino oyo kigu depuis pays nini po tio finga ngai tio finga mabe na ngai ndebo ya ka finga nga wana ezala ka po suki mutema tellement que na nyemeli aussi la makasi donc kokite donc ba kuki ya bango arme ezalaka toujours kofinga. Merci beaucoup na ba ino sobo mesana kolanda nga pe kolanda ba analyse na ngai to ba réencadrage na ngai na pesi bino ba merci ebele kotala mato kolingana kolingama eza facilité. La famille bino so na sir botalaki bomonaki vidéo oyo nani mwana oyo ya kombo ya Barezi basalaki émission na mwana ya Gabriel. Basalaki émission et puis Barezi a eu ça sur émission na chaîne na ye. Barezi a lobi boy na été on dirait bayamba qui est na chaîne moko. Faiza na o ala musu ya chirurgien mungongo. Bakati ba vidéo na ezati na ba TikTok et ça na ba page na Facebook. Barezi na mwana ya Gabriel bayaki pona koya ko condamner Madame Belvi. Na yebite baye ko condamner Madame Belvi pourquoi? Tokolobelango awa. Tokolobelango awa pe tokoloba susu makambo ya molulu na biso pour la confirmation susu ko betaka c'était que molulu déjà ezali makambo tout eza en place tokolobelango pe awa. La famille filme na biso mon aîné eza wana to consommer mon aîné vraiment na bolingo nyonso mon aîné eza wana mon aîné ah mwana nga liboso mwana nga liboso to moni wana daili nzoka boma lipasa na ye po ye azali na problème akobota abomi lipasa na ye po lipasa na ye azaki mwasi akobota atindaki lipasa na ye edengai libale koya kokufa edengai obima na mobile na ngaki ye fini malundu mon beau frère mobali ya mobile ya Deborah Mishika que je sali atindaki lipasa na ye akende kobima na vini malundu oza mobali na ye po
apesa ezemi po ye aza a mesure ya kozwa zemi te azobatela libala lokola bakokana ki oyebi ba vrai jumelle wana baza bakokana pe dozomona ozoyeba te ntimba wapi nzuzi wapi dozoyeba te bango nyonso bakokana pe donc talaka na mobali ye moko azwa kutu ayeba te ke wana mwasi na ye te bakoma pe na kobima ensemble puis ils ont couché ensemble à rendre à komisaki à chaki ezemi pe daili ntango amoni lipasa akomi na zemi azalaki mutu barezi zana chelo ma glosse po mbebo ekauka barezi a salaike bakende voyage ya Afrique du Sud po akende kobotela kuna mobali pa boya kite mobali pa ndimi ote na okena jumelle na ngai ye pa kantika ke ezaka ba caprice ba jumelle nde ba jumelle balinga kosala makambo nyonso kaka ekokana et puis nani beau-frère na biso nani Vini Malundu aboyaki na ete asedaki na caprice ya mwasi na ye ke akende na lipasa na ye fo akende kobota na Afrique du Sud or kokende kobota na Afrique du Sud ezalaki lipasa nde azalaki na zemi ye azalaki na ye na zemi te kaka nde na yebisi bino kaka nde biso totalaki lobi tokei tozali komituna biso tolobi ah mwana Miriam madame Bevel nga mema biso wapi madame Bevel nga mema biso wapi tozoyeba te nzoka nde ezalaki Miriam te ezalaki mama na ye biologique lipasa ya daili deli akotaki Miriam na kata ndoto donc azo ko exercer na place ya mwana donc azo ko sala ba acte nyonso mwana na ndai ko poser ezalaki nango Miriam te ezalaki nde mama na ye biologique o azalaki lipasa ya daili yo muto yoki lisolo oyo filme oyo ezokotoka na Bellevue TV lelo 12e épisode ezokota okotikala kaka boye déjà 11 épisodes déjà ekoti kende kotala yango tsoko kotala vidéo après 3 mois après 2 mois après 1 mois kokutana na vidéo oyo film oyo histoire oyo soki po yebi histoire moko ezala bongo kende kotala histoire yango madame Bellevue akomi yango obeti kaka monene so obeti monene obi obeti Bellevue TV eza wana mobimba oza mobimba tous les épisodes na ebite mère soir même sorti na 14 épisodes soki mère azo mema biso wapi ye tozoyeba te biso tozomema makaka biso tozoliaka te make biloko yango eza kitoko makasi gu nango tozomema makaka posa kaka ekontinue nango mais yo moto okokutanaka na video oyo kie kaka na Bellevue TV okokuta bafilme ya kitoko oyo eteyaka bacouple oyo eteyaka bafamille eteyaka bato na société bato ozalaki na bokabwana ozalaki mabe ozalaki boye mpo ozwa moyen ya kozonga mutu oyeba kozala malamu na kati ya famille oyeba kozala malamu na kati ya société ata na baninga oyo ozosala na bango la chaîne de la bonne moralité c'est Bellevue TV et puis Candice Terre eza wana ezoteya biso eza kaka écriture kaka loboko ya mama na biso kuna soko alambi pondo madezo koto alambi biso pondo mai kuna soko alambi ndunda ya légume vert koto alambi biso ndunda atie mwa solo atie mafuta mbila atie mwa mbisi nini nguba ya mubesu banika wana atie na mbisi ya kukauka donc eza kaka loboko ya mutu moko donc kuna ta balambi boye olie kuna olie koto potonda makasi ozo moya kokola bien oza na santé malamu ya osala musala ya ko vivre moralement o senti bagwango donc po oyoka bagu wana il faut que le visiter des chaînes wana Candice Star et puis ok ko visiter Bellevue TV oza mobimba la bonne moralité vina mobimba moral non ezala bien okoyeba avant o réagir na likambo okoyeba nini il faut osala ba film ya musuni eza wana ba écriture ya musuni eza wana bino tolinga ba théâtre on ninga théâtre on na otala ngona za l'aise na papa bokilo ata mama bokilo semeki na ngai tovandi na salon tozotala film tozala l'aise ba théâtre ba congolais comme n'importe quoi te ya biso eza bongo te biso ba théâtre na biso eza ba théâtre mongo exemplaire et ça ba théâtre na biso ba théâtre eux ezo te ya bato biso toya na matalana te biso to mema liloba nzambe to tiango na version théâtre c'est ça c'est madame Bellevue donc soko za na posa kibo moto na yo ezala malamu kende kolandaka ba théâtre ya madame Bellevue écriture ya madame Bellevue nde yango yo makambo nino sekozala bien nde yango otambola malamu film ya biso ezokende kitoko kote kuna mopanzi ya tonton Dako pe kuna ezotoka mama iza ne bolole na kamani na ngai ya moski
basi bakomaki pe bakomaki na ndako ya mama ni pe papa Tirbo aye kokuta bango na kata salon na ye mama ani azoluka linga sala neti kaka avoile face on dirait kaka amema lisolo boke na binonga moko na koya papa Tirbo loko asaka pe mobali ya nguya asaka pe mobali ya kokoka mobali ya grande asha monene abitete makambo ekolikanga boye ndingala kuti bapa na ndako na fona baba koti ya ndenge nini baye kosala nini kamini bango baye kosala moko mama étoile mama pasta mère doublée azalaki wana mpona koboma biso nazoyebisa yo ma chérie ozo raté kende Bellevue TV bilenge eza kuna ya monene mama étoile abandi ye nde atindaki ngai nakenda matadi bango baza bandeko ya mama Angeli moto liboma boye na boye nakende kozwa bango mpo baya kozwa mwana na bango bayebaka te esika mwana na bango akenda boye na bona papa Tirbo lelo nde eza somo ma chérie yo lingo tika ota te bebe 12e épisode eza matata nayebisi yo opesi mbwambwa boyi Total la Bellevue TV, ba film kitoko eza kuna. Molulu na biso ya showbiz ba biye sine. Etikali ka to bongama to kende. Samedi mutu nyonso osomba ki biye na yo, nzamba peso makasi, apeso santa kitoko po kende ko répondre na rendez-vous na yo. Oyo sombela ki biye na yo, okende ko mona madame Bellevue en live, okende ko mona olingaka TikTok mingi. Au salaka ba vidéo saka ba direct c'est le moment likambo kitoko eza samedi mama kaka ndengo soma ki biye na yo otikala atambule beti toza na showbiz atambule beti osala kwa na poto mali bata poto atambule beti bana bakina classe bakina misala donc to koma lokwa bata poto samedi mbule linga te biso rendez-vous showbiz makala makokita puturu makomata yoko tikala okate bilenga mona bevi kandi obona mwasi ya mwindu miso elala kwa mutazo kapongi lokwa za mutazo la pongi akomi 3h du matin nanu asa na fête nana zu mbeto kolala te nana komi na ndako nete pa ke kolala omona madame bevi lokwa mutazo afula moto akoni te na bomwana omona madame bevi miso elala omona madame bevi la douceuse aloba malembe na douceur akoloba ko chamisa pipoye akoloba ko sala ba jene elongi akosala ko mona madame bevi akoseke yo komona madame bevi kandite na misi yo to somi biye na yo ya mutakoti sa ona distraction te bebe mutako sa ote showbiz nde makambo ba fio bazuaka na bango basombe ba biye na bango ba tonton na biso ya kano wana o ba ba kesh na bango malonga ba basket na malonga la ta mo jean na bien la ta mo chemise na bien ya soko ya pe relax ka yo ezo kipete ya molulu eko banda na 17h. Donc 16h30 mise en place, 17h30 makambutu est démarré. Yo lingo zanga koya na retard te. Yaka ata omona makambutu sonenge zo banda la misu na yo ekozala kitoko makasi. La famille, ma grande famille libota. Tango, mama cache-couche, mama pampers. Na kombo ya Gabriel tango abandaka kosalela mwana mwasi oyo pe à son âme Diana Makila tango azokoya kotelemela ye na ba video na ye wana na tumba wana aza na chaîne na ye ya tumba aza na chaîne na ye wana ya tumba si je me trompe pas ou bien babandaki koyamba ye kaka epai ya moto amesana koyamba ye modongolo miso oyo amesana koyamba ye mikolo nyonso wana bayamba ye biso tomona nde bayamba ye epi mwana mwasi ya Gabriel oyo ndenge abandaki koya kolobela moninga nalobaka ngo mingi mwe nde toza boye tolela tokufela ba être cher ba raisonnement ya vie ba déception ya mibali ba déception makambo ya ba camarade ba déception makambo ebele mitema na biso nzambe ka mutu akoma kobomba yango mitema na biso ekoma fragile mutu nyonso azaka na nerf solide te ya kosupporter makambo personne ne sait soki kambo oyo ke Diana Makila abandaki kobima
Diana Makila couché ensemble avec les fils de maman Tumba Tumba. Personne n'a la confirmation. Moutou Morote, Diana Makila a confirmé la Moutou Morote. Selon ma dire, il y a Gabriel. Nde Gabriel a yela biso likamwana na TV biso sto yeba ke Diana Makila azobima na mwana na ye. Sans pour autant yepe abosa na ke yepe mama Tumba Tumba azaka pédiatre abimaka na bana batu ya mikie. Afuta kabatu ya Tumba Tumba ko wanga na te raisi oso bala no déjà okena no Canada limbisa ande onanga mobali. Maintenant loba kaka. Ma Tumba Tumba yo Gabriel yo futa raisi bula. Raïs Kibula, oya comédien wana ba no tourner ku ne pas mamu teke boyebi asala ba favori ba uta okene Canada. Raïs wana ma Tumba Tumba futa embonga rodeye. Yaya ba koma na lie ya road. Mama Tumba Tumba alongola bilamba be yaya mupende za boete na yebisa bino boete bino mo Iso wae loyaka fista bomi yaniki tika pitibula bwaka na ebase o ima loyaka o likamelo kita grave likamelo kita compliqué. Mama Tumba Tumba futaka isi kibula mbongo a rodeye ba koma na lie a rod yaya mama Pampers yomo yebi o raisa mona kuna kimayo okomi ko loba ko yina ye ko silika ko loba pe likama yebite ti oya ko yebisa muto yo yebisa ka yo yebi okamo nenge ko mebimi pa na ngai yo musana ko futa mibali mbongo po ba rodeo yango moni mbongo nyoso zo na kinga kato sala na ngwe loko te ya Gabi ozwa mbongo na kinga kato sala na ngwe loko te yo Gabriel lelo barezi aza matama loko akapumu boyebi kapumu matama ke ya barezi sa lokola omoni pompe o batongolela ana kisasa za rouge boye wana po ezala ka rouge na ete so problème c'est ça là pompe o batongolela ne matama barezi za barezi oza matama lokwa mutana zemi bana 4 na libumu yo barezi oya ko vanda tu ouvres ta grande gueule ta bouche là ça pue là ta bouche là pourrie là avec tes dents pourries. Ale oya ko vandisa kunyima kutubuka na kunyima kutupu na ofungwa masima oya ko vandisa batu ozoya ko loba peke nyonso o eza faute ya Bellevue salindeti nini Bellevue mutayebisa mama cash couche Bellevue mutayebisa mama Pampers aya ko fungula mbanga na ye aya ko stresser muninga leko na ndalo loba yango ninga okimanga muninga zala na nerf solide te ya ko loba makamba buzoba na TV ke ye azobima na mwana na yo Gabriel ke azobima na mwana na yo yango elukaki makambu Diana akoka ko supporter te Diana sali crise attention akoti coma asali AVC et puis elle est décédée yo Gabriel mama Tumba Tumba yo mama cash couche yo mama Pampers bitanga masuba yo musubi na bilamba yo Gabriel yo yango fungula mbanga no lelo ko bake mwana na so ko fungula mbanga na ye fils de pitch qu'il est filho da puta ayo fungula munoko na ye aya koloba ke bato ya Bellevue batu baye ko tumola pota ya mama Delina na mutema ebongo Gabriel aboma mwana ye ebongo Gabriel yaka ko chatouiller mwana na ye ebongo Gabriel yaka ko loba na TV o asala be mission tikala les paroles s'envolent les vidéos restent YouTube inde makambu des problèmes na vie abatu bébé tango yozo ya ko finga mutu na TV et puis mutu akokite elekisa mikolo bete Diana eko sala crise à côté hôpital to moni ma tumba na kivumu ne ya nene ma tumba ayeko sala biso vidéo ya SOS azo sengela ye lisungi obomi mutu na yo oko belisi ye maladi et puis oyo ko sengele SOS pona ko ya ko boma endisi bat ba ye bateke yo mutu so bomisa ye ya ba lembo zela na bwaka no bassin ya lelo likambeza bassin plus mupende oko sentir lilwa ya ko finga bat yo tanda se ala sa batuti ba mona genwa munene boya mwana mulube sanga mukuwa oko kalikambo yo
Diana Makila akba famille boyoke. Diana Makila akoka ko surmonter te. Akoka na ite sana ngo bino mo bika Diana ndazalaka. Diana théâtre mtendo lo bisena boya ko vanda yo vandiawa. Azo chaka mnoko boye. Azo ningsaka misuya mikie wana ndenga zalaka tala de longue jambe tala mupende. Gabriel aboma mwana to. Yo oboma mwana mwasi wana moralement. En plus makambu oyo yo ezate ke yo zandoki ou soto sala ba prière bon bosa ila batute ozangoti. Oboma Diana ndeni yo boma Diana de moralement. Tant yo ba n'importe quoi na TV. Diana zaki na ba relation na na poto. Ezo sunga e fute la ba na minerval. Ezo sunga na bolingo. Asaki na bolingo na EPA oyo abande ko compter nango un peu si bolingo ne wana il faut salele makambu po Diana kene poto. Yo tumba yo mama cache couche yo mama musuba tangaka vesi motoboka. Vesi motubuka. Yo Gabriel oye kofinga ye na TV makambo wana eyokani na ba relation na ye. O moni place yo bomela ye. Eza belle vite, eza pe bata belle vite, bino bo ba ke forte eza ya belle vie. Bo eza ya belle vie anini. Yo ba rezi, kuni makutubuka. Oza ni na forme ya mobali, oza ni na forme ya mwasi, oza forme nini. Balagi sa biso sto mona butaka bwana wana butaka loko abiki. Yo ba rezi. Ya mwasi bomanga ye. Abi yo ba rezi yaka. Boye penza on dirait baboye. Eza munene te baboye. Yo barezi. Oye do mona butaka ba no wana tala loko abiki. Yo barezi. Oya ko fungola mpanga na yo ke no kolela na lokoso no ke no tu manges partout comme un chat. Yo barezi. Yo gaitana na symbiote na simbo sima. Yo ale ozoya ko fungola mbanga no pe lobike bata belle vie batu bazongisi mama Diana souci à moi na ye bake ko timole pota. Et bongo Gabriel asala ba vidéo, asala ba émission pour comme atina niveau Diana Makila aya ko piquer crise. Asala AVC puis motema ne ko supporter te. Akufati kabana na ye. Oche wapi. Bo lokuta boko masquer vérité te. Boko masquer vérité te na ebisi bino bo bata lokuta. Barezi kieba na mkono mono na yo risque na yo beto pa barezi. Olo kuta makasi yo boko sa te bébé. Olo kuta makasi be poani. Bino batasila pourquoi bino bo vivaka na lokuta lokwa mama bino nyonso ya bino za makiona. Vina bino mo besa makiona na makiona. Bino kasi bino yo kosa nani. To bino bo yo kosa nani ngona kati ambriema. Bo ko ambrie mutu te Gabriel mutabomisa Diana Makila. Aye ko lobango ngaso mutatungi singa. So na kaniyo. Okokufa abande lango balebele alobi yango eyokani asala émission moko temi balete misatu te e komi na mato ya mwana mwasi wana e bebisele ba relation ndelo ke sala ke Diana Makila sanini akufa yo gaeta yo za mutu mobo e fo batama wana o mobali kitoko j'avoue oza mwana kitoko oza mwana ex yana biso ya kala Gabi. Mais, problème n'est pas nini. Tu es né d'une mère poubelle. Ta mère, c'est une poubelle. C'est une lichère. Maman n'a pas lichère. Aza foulou. Aza foulou à mon nene. Foulou à mon nene. Maman n'a pas foulou. Aza terrassé. Aza caniveau. Oye canalisera. Maman a salté nyo sa ki sa de maman non. Ta mère n'a pas de nerfs sur elle. N'a pas sa tête sur ses épaules. Ta maman. Maman na yo. Aya ko finga. Makangu na yo. Si qu'on a lobby, ndenge yo ye. Pourquoi okenda ko conscientiser maman na yo te ke atika am ya ex na yo epe manakimia. Pona nini maman na atika ka am ya ex no epe manakimia ti. Quand même, l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas de certificat de naissance. L'amour n'a pas d'âge, n'a pas de certificat de naissance. Il suffit de mami lingana. Bo lingana kina Diana. Bo banda ki pe ko sala bolingo, bo sala bolingo pe za ki kitoko. Maman na yo lokola zaka zuwa na makamba bolingo batu. Po ya za une femme seule avec beaucoup de wifi.
avec beaucoup d'émissions, beaucoup de micros pour bachaya loba. Ayoki zuwa. Eza choix na yo, yo no linga ki ye. To chango bongo. Mais maman na yo a sepela te. To kola to lia to mela te. Diana ze mo amuke makasi pa na o. Gabio ze mkolo makasi. Malgré mwana naza mwana na yo, mais azo de ya mobali, alingi pe mwasi pe, basali pe bolingo pe na mwasi pe ke normal. Ozaki na droit yo olongo ya ko chatue muninga te. Ozaki na droit yo cha muninga ma leste yo sele be venir te. Bino nyonso basa yo ndengti yo Gabriel. Ndengo no sa bakindumba na yo. Ozaki pe na mibali na omoko boyo kolinga pe teke muta be biselo cop na yo. Ndenge pe de amapina diana pa sala kata linga na mwana na ome, asala ki pe na mobali na ye moko boye pe oya zai ko talela pe sika zwelaka, sika pa zwelaka kwanga. Est-ce que je la rappelle bana lipa, est-ce que je la rappelle bana mbonga minerval. Chiko yo oyo ko bébé c'est la muninga makambu na ye pona ko ko finge na TV ke abima na mwana na yo. Côté yo bandai ko boma Diana yango wana. Diana ko yo karamute maté la famille na yete so bo comprendre. Lelo yo barezi yo za matama lokwa zema nyawe sali simo ebota mate. Oyo fungula mbanga na eza munoko na eza lokwa li duso pourquoi dusolela. Yo barezi yo za mutu yo tema yo sa bato oloba. Tu viens condamner madame Belleville par rapport à quoi? Tu viens condamner madame Belleville par rapport à quoi? Donc ça vous fait plaisir, vous bozo ya na TV bozo finga batu et puis ya pekisaka alongo li sabatu ba vidéo bino boke na liboso. Loko abetine karaza na molulu na ya malonga a sala et puis a kipene makambwana te et sali bino pasi. Donc Gabriel azana temps a va na TV a finga kabatu a sala ka nyonso bino bo vous êtes libre ya ko manquer batu ba respect au kosi ba rezi. Mutu aboma Diana makila boma Suzy Bantu ezali Gabi. Biso to bana ko supposer. Yema Gabi il faut na éclaircir doute na bino aye ko confirmer biso. Lelo ba page ezolo bilango. Lelo zolo ba ma partout. Gabriel Mutaboma Suzy Bantu. Gabriel Mutaboma, Diana Makila. Si la mère de Diana aujourd'hui, elle a recommencé encore à pleurer sa fille, elle a recommencé encore à regretter sa perte, la perte qu'elle a perdu sa fille, peut-être qu'il y a des gens qui foufoua roulia. Ce qui la dame là, la daronne là aujourd'hui, elle regrette, elle pleure aujourd'hui. Makala moto pe ma mi so mama ona yo gaita fungola makutu zibula makutu mange hein o zibula makutu mange o zibula makutu mange ke ba petit fungola matoino so ki mama ex no lelo azo lela eza mama azo lela makala moto ko salikola mama na yo yango moni mama no lelo rein et toboki ba rein nyonso futi nini o ba benga ngo nini vesi Mutubu toboka et puis masuba et so ko traverser na mipende loko la fleuve Nil et ça faute na bisoté so biso le to yo ko sala ba analyse et ça faute na bisoté so ki yo kalma comme maman na sekele ke aya ko lobate aya ko lobela makangu na yo te aya ko lobela ex na yo te ke yo moko sepeli na ye bo sepela ni bo yoka na kitoko le yoka na côté bo yoka na ba gubi so to zalate bo mekisa biso te bo pesa biso goûter le to so ya ko lobela makambo yo bo pesa biso tourte bo mekisa biso te mais au moins le biso to ya ko lobela makambo oyo mwana fo banana na ko pekisa mama na yo ko sala ba émission avant oya ko loba yo ko pesa ba tu faute ke biso nde batu to sali ke mama Diana azwa souci yo so ke zo ba valeur makangu na yo so ke zo ba valeur biteko azako betela yo yo fo pekisa nde mama na yo po biteko wana okobosa na rango te ko ya bosa na muto azokise na zamba te wapi moyen na bosa na ba yemba yango ba yemba yango yemba ma ko ya bosa na muto azokise na zamba te ndenge mona yo gaita okobosa na biteko oyo nani abanda ko betelo te okobosa na bakamulango oyo Diana za ko betelo te. Donc il faut d'abord commencer par la racine pivotante. Racine pivotante c'est ça racine oyo simbaka nzete. Et ça racine secondaire
Et c'est la était téléma. Donc c'est ta mère, c'est ta daronne. Il faut la calmer. Si on calme daronne, noté ya. Ba analyse ba dosala kaka. Bon maman na ba loba ka biloba loba. Po ya ko azam ta biloba, pas ya comme c'était. Si on l'a traduit à la justice donc. Il faut qu'elle ne répondre à l'invitation à passer la justice à Congo Bomamu tout à qu'elle ne justice c'est zawana à qu'elle ne consomme puis à expliquer comment ma famille ande ma fundier à qu'elle ne consomme expliquer bango aboma moi na bango na mbeli aboma moi na bango na nini bon ngane on na yebi aboma moralement tanga ye koloba makambo na TV a baby c'est makambo na ba chéri na mususu to chéri na mususu sakine na poto o ifaka sa ile makambo poto o penser ko laisse foutele nda a baby c'est makambo na ye maman a aussi porté dans la crise. C'est à cause de ta maman. C'est à cause de la poubelle de ta mère. La poubelle de ta mère, elle ne se retient pas devant la caméra. Yo, on condamne Batouté, on condamne Batouté. Il faut calmer d'abord ta daronne. Calmer le maman, il faut arrêter. Béki ça chose à moi, mon bal, il peut l'être. Yo peki sa maman no comme kene na maman ko peki sa maman no te peki sa ba ivi pani ba tu ba ka rocha maman no micro peki sa bango si vraiment tu tiens à ta mère on linga pena respect à maman na yo on imposer respect la batu na maman na yo malgré ça la fille mamutakala malgré ça cracher fille mamutakala biso to mona ndenge kalba rezo kita malgré ça la fille mamutakala ce qui peut tu tiens à ta mère au moins maman ma pas moi pas moi na ya la raté protège ta maman et puis interdit ta maman de faire des émissions. Si on te interdit, bilobela non so ko salate. Pour yaki ko ba bilobela ke ba ngaso ko chete moko leka. Akota ki na nzela nga mutu so tala ba vidéo et puis ba tu ba bandi ko kata ba vidéo ba so cha belle vie. Ba tie de Diana, ba tie Diana makila et puis ba tie souci bantu. Faut tu na biso ça côté ni. Biso to yeka ko lo ba biso to ba analyse te ko ça la analyse. Et ça faut tu na biso te. Faut que ça des mamans na yo, elle ne se retient pas devant la caméra. Alingi koloba biloba loba mingi. Alingi koloba loba oh, il y a perdation comme une caméra. Le coup la perdation comme une caméra. Et là madame yo gaïton ça les amis. Bibi ça maman na ma mission. Attention à boma ex nao. A boma pe ex copine na souci bantu. Mais il faut que tu sois dans le noir. Il y a koloba ko confirmer. Ba page ba no kata ba komo tia ba photo abatu ba we abatu ba pema na kimia te er no so ba mataminati ezala nini donc eza faute à éviter rectification tif yo ba rezike ba na yo tango zo loba banza kasus banza siko uta banza lo koso na yo ba rezi bo banza ba lo koso na banzala na bino muto alesi yo to apesio mai ya solo pena. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Et ça est solo. Kota la lelo ne natalaka. Barezi o lelo. Barezi a zofanda fungoli caméra. Barezi a yeko réencadrer belle vie. Barezi a yeko lobela belle vie ma be. Barezi a yeko finga belle vie na TV. Mukilio en tout cas mukilio somo ya bino pelande bato bosangisa bato. Bo silisa bato posa ya kosunga bato na mukili bino ba barezi oyo. Bo silisa bato posa ya kosunga bato ba barezi oyo. Yoza mutoko fungula mbanga na yo te. Aux hommes de font la banga noté. Sur total pénal grand boule. Boza tellement belé. Presque balobela si la katikati na kolo. Ba miss lolo ba donc na bureau. Ya ba vi na Kasavubu. Ba miss lolo. Ba nani o ya cancer. Moi ça na ba cancer na maboko wana. Wa yolo wana. Bino no so côté ni ba ngenda kuta na miss lolo po ba koma na okangisana. Na bureau madame Belleville. Ozu barezi ozu mwana o bayaka ka yena mobali bayeka bango balela mobali ka boye alliance ezateni te oto into bala nozu na ye boza tellement ebele tala bato bele boya ofinga Belleville bozaka ba boya Belleville bo liambonga Belleville bo senga na vie ba malesa ma ba bureau ba landa ngulu ebele nyonso ba landa ngulu wana par haine ba misu ba déception mibali mobali mo lobela Belleville déceva ye ale akomi na bakuki nde balobela sila eza faute ya Gabriel mutu ayako loba ayako finga suzi banto salele na film et puis ayako finga Diana Makila asalele ba émission belé qui azo coucher na mwana ye nde yangwana musisa nere kata na sala crise akoti kome pi akufi e a faute ya Belleville bokeba biloba loba na bino bokeba bo bata bilobela bo bata bino ko solo bokeba na bino a bon entendeur Salim
La famille, j'espère que tu comme Inasuka. Je vous aime beaucoup. Soyez au Koutana. Le 29, le jour le 29, Moutako saote, moutako tona lo engete, osombe billet na osokola mai bien. Lata, bonga, macha make-up a kitoko, za mwasi kitoko. Lata mo ilamba na yo. Chinois, ça simplifié la biso. Asala somo bidon na biso pe ya malonga. So pe mutapoto pe, atindelo mo eloko pe, osana ko pe ya malongo, tout à monzele. Tokuta na kuna na showbiz. Et puis film ezokota, je crois déjà sur ces côtés. Film na biso lelo ezokota pe déjà. Total la film hein. To partager film et ça la biso bien. Je vous aime beaucoup so nzamba yete to kutana na linga bino makasi bobonde la mingi pona madame Melville la famille Bota et puis bobonde la pona biso bato ya ko défendre madame Melville bitumba spirituellement ezali. Nzamba abate la biso abate la pe bino batali bino bato tala biso abate la pe mabota na bino abomba bino na linga bino mingui. Bisous 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 bisous. Bye.